Koana ne Congo, kiembote, 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 koana ne Congo. Unanzaya mvimba, kiembote kienu. Bandeko, na lingina sala programu ya suka ya Siri Pasteur Kosi, Deborah, Nandeko Thomas, na pesa conclusion, pe na pesa toli nandeko na biso Thomas. Bandeko na ngai, bomona kaba video na biso, tozaka na publicité te. Parce que to préféra publicité ezala te, pe to salela yango mbongo te. Ezali association Ana ne Congo. Soki makambo na biso nyonso tu esili, avec le temps, bokomona na changement moko koya, ba mbongo oyo e bana kokota na ba makambo mosusu, bokomona na changement koya avec le temps. Tina tolo ba yango parce que tozo sala misala na biso. Bokomona remarque moko koya, ba publicité kokota. Tango ba publicité kokota, c'est que YouTube a komi ko futa biso et Ana ne Congo a komi ko contribuer na YouTube parce qu'il faut foutre à YouTube pour YouTube à foutre à Rabino. Donc waneza bato basala ngo bayebi. Donc biso to sala mbongo na YouTube té parce que zali association. Alors oyo to zakalango ezalaka ba contribution na biso moko personnel. Ya mwana ne Congo nyoso tout azana UK. Ba contribuaka. Bande ko ngai na lobelaki likambo ya Deborah, je pense que oyo azali angolais alingi kobala congolaise azana droit na ye, c'est le comportement ya congolaise wana ndenge ya moneli yango. Parce que na bikolo nyonso toujours exception ezalaka. Mais Deborah nyonso tu oyo asalaki parce que azali congolaise, d'après ye azaki toko, d'après ye. D'après ye aza dangereuse. Donc alinga qui a séduire Pasteur Kosi. Entre temps azana fiancé na ye o azobala ye. Fiancé on peut sous angolais li sous. Donc makambo tout et salami ezali basé na comportement ya Deborah. Bandeko peut-être na lobi na allégorique, mais ba oyo baza mikolo ba comprendre oyo ngai na lobi. Na bandeli angolais oyo alingi kobala congolaise azana droit na ye comme pe akokendene na Angola. Légaliser mikanda na yo obali mwasi c'est la volonté na yo. Soko zuba kokoso to akimi yo atiko na Angola ko lelate. Parce que ça ki ba shona yo yo mokobi mwasi wana. Mais ndeko na ngai Thomas na yebi ke ozalaki kosala na Pasteur Kosi, ozalaki na amitié na Pasteur Kosi, oume l'église ya Pasteur Kosi, ozozwaye ndeko na yo, mais ndeko Thomas, Pasteur aza moto lokola yo. Pasteur aza supérieur na yo te. Pasteur asolaka na Nzambe te. Parce que soki ye asolaka na Nzambe, yo poko sola na Nzambe, c'est le croyance na yo. Ye aza supérieur na yo na rien. D'ailleurs na ko raconter yo nga na yebi ndenge église ya Kosi Salema. Donc nga na yebi. Mais zatina na raconter yango ezate. Peut-être Kosi ye moko a kozala surpris. Mais ngai na ko za ko pesa yebi na lisolo ya église wana na makamtu ebima ko nga na ko bimisa yango na lobi yango. Mais ezali important te to parler sur l'église na ye. Kosi aye na poto réfugié ne logote. Vous devez comprendre bambongo oyo bino bo sangisaka et sali Kosi. Donc Kosi s'enrichit seulement à travers ba contribution à bino. Donc en réalité bino ba chrétien et église vous êtes des bêtes. Vous n'êtes pas intelligents. Mes excuses na fingi binoté, mais boyebi que ce que moi j'ai dit la vérité. Donc, ma kabonabino, ma contribution à bino et sali Kosi.
Donc Kosi, je ne sais pas s'il travaille, ou il a déjà travaillé en Angleterre, je ne pense pas, je ne pense même pas. Mais bambongo na bino, Kosi asali ba élevage na ye, azotonga bandako na ye, eza na Angola, eza na soki wapi, ils s'enrichissent. Suite ya bambongo na bino, pour vous dire que l'église ezali commerce. Lelo yo Thomas oza kolela, mais moto a trahir yo. Moto oyo que tu voyais, tu prenais pour un roi. Azalaki moto lokola yo. Komi kitisana yo epai na ye, moto oyo azangi conscience. Amoni ki yozo mona ye dire, lokola batu, wana batali batu mabe bako utiliser yo, komi kitisana yo. Amoni ki, bon, tikala na sakala na ye. Bamikolo balobaka, mbwa soko sakani na ye mingi, suka nango akolembola yo. Tangu yo oza komikitisa mingi devant pasteur, yamona pasteur asali yo oyo ye asali yo. Parce que azomona ke non omikitisi ti na niveau na donc ata asali yo mabe wana yo okondima yango. Parce que opesaka ye ba grandeur oyo ye a mérité na ye te. Donc soki yo posaka na chance pour ça l'église na yo, bat bakomi ko ya banoko senga makabo, yo pe okoma lokola Kosi, osali pe kombo na yo sans que yo travailler. Ça c'est la vérité, c'est le secret de l'église. Na yoki ba audio ebele parce que ce qu'on a lobi mingi oko comprendre que ba audio suna yoki yango na landi même na réponse ndenge sisi a lobby. Il ne fallait pas même pas répondre, il fallait se taire na ye. Ça c'est mon opinion. Il fallait à se taire. Bien que ba pasita ki kombo na ye, il fallait à se taire na ye, à répondre même pas. Parce que mabe ezali mingi kati na bino moko wana elingeke bima bangba zo apesa yeba pesa bango ye raison. Deborah na yebite nini yo ozalaki kosola na Deborah na yebite na landi ba video moko bimaki liboso, c'est Deborah qui dit alingi sur libala yango te parce que ako kokate ko en Angleterre amona pasteur Kosi. Après tout alobi soki na lingi Thomas balanga ako balanga, soki na yebisi eka balanga ako balanga. Et si kawana message ezali ya mabe na biso batu parce que la femme a si amoni faiblesse na yo nde olongo bala ye te mutana bala yo. Yo ndo lingi ye andimi. Après ça, il y a une chose pour yaya. Mais maintenant, il dit que ce que na lingi Thomas balanga ko balanga kaka. Ce que alinganga et puis ko balanga. Thomas, il faut être un homme. Un vrai homme, c'est celui qui décide. Au koko changer moi si tangu yo lingi. Tangu moni koko so o koko lia yo, qui décide, tu dis bon, to divorcer. Et puis au bandi de vie. Mobali oya di makapasi tango pase kolia ye tango akanga miso zo regretter il fallait ça la boete mozo kufa ko mitar ba tout ba la côté ba ba passer la yote ata ba yebi yango ba ko salisa yote parce que tango liwa esi ekoki. Thomas na pesa yo tolimoko. Thomas omoni lipa ya munene ya rectangle na kati eza na musuni. Musuni wana eza na kati ya lipa soko bimisi yango osimbi yango obona yango eza ya kolemba. Mais poso ya lipa ekotikala eza makasi par rapport à musuni wana. Musuni wana soki otie yango mai okomona musuni wana ebandi ko absorber mai, ebandi ko absorber yango. Mais yango pe eza kolemba, eza ko final, eza kolemba. Au fur et à mesure que tu as mai mingi,
omona musuni yango ya lipa wana ekomi poto poto et perdre forme et perdre miso tout moyolia yango lisusu eza te ekomi poto poto na loboko na yo toma motema ya moto motema eza kati ya nzoto na yo eza lokola mosuni oyo obimisaki na kati ya lipa motema ya moto ezali te po ekotisaka makambo mingi na kati makambo wana eza lokola mai ozotia na mosuni ya lipa soki motema ya moto ebandi kokonsome mingi yebaka ke elekaka te ekotaka te ebimi me ekotaka evandaka na kati ya motema motema ebandi kotonda ndenge otiaki mai na lipa wana na musuni ya lipa ototia mai ebandi kolemba ezali ndenge moko makambo ezali kokota na motema na yo ekolemba na ba audio na landi toma osi divorcé deux fois na mwasi ya liboso oboti bana bokabwani na mwasi ya mibale même chose ekomi mwasi ya misatu donc oza koforce kobala oza kaka na mwasi entre temps makambo ezali kosalema ezali kotonda yo na motema soki motema etondi ekolemba ekoma poto poto lokola mosuni wana ya lipa obatiaki mai obinini kosalemela yo okozwa stroke okozwa AVC okufi ntango mosusu okolala okufi na ndoto olamuki te toma soki olandi video oyo oreflechir na makambo na lobi mwana mwasi wana aza congolaise toma nasali ba analyse mingi oyo na koloba eza conscience na yo est-ce que yo na ye bozalaki kokombine ke ye abeta pasteur Kosi Serenge nalobi kaka opinion na ngai na ba audio na yoki na maloba na yo toma oyo bato mosusu bayoki te me ngai na yoki yango na ba audio nakobimisa yango te me nazopesa yo toli nalingi toli napesi yo mokili mpe yoka yango ba oyo bakotia commentaire batia commentaire na oyo nga na lobi me na lobi na yo musuni ya lipa oyo batie mai mingi ekomaka poto poto omona yango ekomi kotanga ekufi motema ya moto ekomaka poto poto ndenge wana poto poto physique mate mais soki encaissé mingi ekolemba ntango ekolemba ekati signification makila ekati nzoto ya moto yo okoma ebembe yango wana lobi ekomi poto poto ekomi kokweya okay musuni wana ya lipa ekomi poto poto yo nzoto ekale okomi ebembe okomi poto poto soki yo na ye bozalaki kokopere te ezalaki makanisi ya ye moko mwana mwasi oyo asalaki na Kosi alors tu dois comprendre que mwana mwasi wana alingaki yo te son souci était poto oyo tike ye akokaka te parce que elle pouvait voyager à partir de Kisasa aluki nzela na ye ya poto mais il faut akende na Angola na Angola oyo akei akena passeport congolais te akoti na nzela ya mayula illégalement il faut son identité angolaise oyebi ke bakokanga yo na acte wana parce que vous trahir pays. Est-ce que tu comprends ça? Oyebi ke mutu wana sala na Quinta Conservatoria bakokanga ye soki batuni ngai bakokanga ye parce que nakopesa kombo na ye parce que nayebi kombo na ye na boyi koloba yango mais soki bacontacte ngai nakopesa akangama
Mais lokola ozali ndeko na ngai, il faut pe na pesa yo conseiller parce que mon travail c'est ko défendre patrie na nga. Mais nakoki ko défendre yo kaka te sans que na yebisa yo mabe na yo. Nakoki ko défendre kosi te sans que pe yebisa kosi mabe na ye. Mais nakotika jamais baboma ye parce que azali yanga. Comme pe nakotika te baboma yo parce que azali yanga. Donc wana nakosala te. Comme moto ya conservateur naboki loba kombo parce que azali ya biso. Mais ayebake azali ko trahir patrie. Tangu mususu na musala pa ya salaka bazo pesa yebo consulter parce que aza mu Congo. Pour nini pour na comportement na biso. Ça même pas ya biso. Mais nous encourageons le mal. Et ben mal wana c'est tout un pays qui souffre, c'est toute une tribu qui souffre. Et tina yango yongai na lingilaka bapaya na Angola te. Parce que biso na kobota na biso ba mboka yo to lekaki to salaki mabe ya niveau yo te. Oya ko détruire batu ya mboka wana. On n'a pas détruit les Congolais à Kinshasa, on n'a pas détruit les Congo-Brazzaville, on n'a pas détruit les gens en Zambie, on n'a pas détruit ici ou là en Namibie, on n'a pas fait ça. Donc, ezaleli ya Deborah, ya libota na ye pa ya utaki, yango nde ezwi yo, yango ezwi kosi. Et kosi pe akwe na mutambo wana parce que le koso na ye, hypocrisie na ye ki pasteur la salaka. Parce que ceux qui sont dans l'église, ils ont droit à la base. Donc, moi, c'est encore là, il y a un problème. Église, et il y a parce qu'il a 3 ou 4 femmes. Bon, attends, là, ce n'est pas un problème. Mais comme lui, il fait semblant, alors semblant, on a, et ça, il est que moi, si on a, à Monique, a utilisé payer pour y bailler na poto. Thomas, moto oyo yo ozalaki ko confier na ye. Omoni ndenge a trahir yo. Est-ce que ye alingaki yo? Est-ce que basi boni na église oye alalaka? Oye secret na bimité. C'est ça ma question. Basi boni oye bakende na mouvement na ye oye aza ko utiliser oye amona ba faiblesse na bango apesa kanzo de pa na ye et puis il fait ce qu'il lui veut faire. Baza boni, on ne sait pas. Et si je comprends bien, je pense que au sein de l'église, il y a des femmes. Au bala la pasteur Kos. Moi je vous assure. Et acte oya sali ce qui cause n'était pas un mauvais. Ce qui cause alingaka yo solo, il n'allait pas faire ça. Parce qu'il savait que yo faut pas la moi si wana. Ce qui mona moi son qui pour séduire yé. Tant que l'on a bilamba, il allait lui dire écoute, tu sors, tu vas. Quand on a un pasteur, mon bail na yo za boy, puis tu sors, ne reviens plus. Donc, nazo loba selema ba vérité. Ndeko, nazo ba pasi na yo. Oui, sali yo. Mais, ndeko Thomas, c'est inutile au banda ko tia ba kombo ya ba camarade na yo na kati. Car non, na pesa ki photo pa mutu entel. Non, kaka mutu entel oyo ngana yepsa ki. Donc, soki bimita mseke la kaka ye. Non. Tika bizaleli wana. Ozana mwa moko difficile, ezana mwa moko yo o se retirer au vanda, au banda ko réfléchir. O éviter bato mususu bayela yo masolo mususu. Parce que pasi et suezu yo.
est-ce que ozo comprendre que non mwana mwasi wana alingaki yo te sikoyo abandi ko venger Pasteur Kosi ekombi ke te soki neza malamu mingi te azoka pasi mpona nini Pasteur Kosi atiaki eloko moko na nzoto na ye me ye alobi ke ntango akendeki kuna batuni ye na Jonas masolo ya Jonas me yo oyebaki ya bino wi nayebaki ke nazokende kuna lokaki na posa na ngai napesa kaka nzoto mpo asepela mpo atika kotungisa ngai te c'est du mensonge alingaki aséduire ye acréer match mosusu parce que Kosi déjà asi amoni image ya Kosi c'est le boule na ye mike ezali bafukamelaka ye aza danse donc dieu mo balala ezali soki napesi ye nzoto akosala bakata moko pete abendenga vite fe na komi donc oyo etikali nakosala ngo na poto to soki na poto atali tere eza ndenge nini atenaki lipa ya Thomas ate Thomas na suta ye parce que nasala komi na poto c'est ça sa carte donc Thomas ye en tant que congolaise azalaki komona ye aza mayele donc Thomas ezala yo ezala Pasteur Kosi azomona bino dimi parce que d'après ye atimba na ko raconter bino lisolo ya armée Angola tozana ba troupe mo benga bon kwa nyama na yebite soki boyi ba troupe wana nakala tango président Agostino Neto azalaki na bakwa nyama sécurité na ye bakwa nyama bazaki batu moko oyo bayebaki portugais malamu te makambo mingi bayebaki te mais bayokaka ordre ya chef na bango soki chef alobi ke non sécurité ya président aza kuna na kati awa moto aleka te moto akota te kwa nyama azoloba papele conforto nayebi ke angolais tout akose souvenir na lisolo oyo kwa nyama bazaki ba sécurité ya président Agostino Neto tango yozo ya fe para yi papele conforto donc ozwi kaka pape eza nango eza na photo na yo olakisaki ye donc soko baki si liloba ya mibale masasi ezwi yo okufi oza ebembe mais azalaki zoba te kwa nyama azalaki zoba te donc quelle que soit grandeur na yo mayele na yo akobeto masasi okufi donc en réalité angolais aza zoba te ngai batu mingi bamona nga zoba ta mosusu surtout basi mingi bamona nga zoba esa kaka nde awa na poto baangleterre oyo minduki ezalaka te mbele bamosusu mpenza loki asasalaki na moi na ngai ye mokusu koya inter na bisi minduki papa akufi akamwe balenga me namonaki nalobaki na nga te en réalité bangolais baza bazoba te mais kibe alakisi angolais likambo moko vraiment likambo wana na pressere yango kiben baroumain bayougoslave barusse baallemand de l'Est à cette époque balakisi eloko moko bacoréen balakisi eloko moko na Angola na peuple angolais eloko esalaka biso force mais eloko na lelo tokomi koperdre yango ya kozwa munduki obeti kaka mutu omonaki na oyo yemba lobi na yoka te mpo kaka accompagne mpo olasekaki na oyo oyebi otire kaka po ntango odiscute na ye eza te donc ye alakisi bamayele na ye asali babulu akalaki na ye moto aza azoba ntango aye kaka bisika munduki bopata tata opusi ye wana enta akopane teke na obomi ye soki mosu baki bainonsa oleki bango kaka ale otiki bango pa inter mais batu mingi bayebi teke biso bangole toza bongo toza na mayele na biso mayele yango tina tolakisa yango batu biso yango batu eza te donc Deborah alingaki alakisa mayele na ye na yo mpe na Pasteur Kosi
yango nde likambo esalami ebendi bino tibo koma na niveau oyo lelo ke mokili esolobela pasteur Kosi bazofinga ye bazoloba mabe na ye bazolobela yo e ba audio esalaki ekoko zongela yo soki baninga na yo oyo baza pene na yo baza na discernement te ya kokomprendre ke wana za ndeko na biso mpo makambo tolobela yango su te bandeko ba oyo nyonso baza na ba audio oyo basololaki na Thomas oyo Thomas alobaki o ba soki bozali ba angolais na sengi bino na kombo na nga ndeko na bino oyo boyebi oyo bolingaka ba audio wana bo partager yango lisusu te bo garder yango parce que oyo ezwi Thomas eza soni na biso eza lokumu na biso te po azali ndeko na biso oyo Kosi ezwi Kosi après tout aza ndeko na biso toteya ye hypocrisie na ye mabe na ye wana asalaka parce que asali na moto oyo azalaka na ye mwasi na ye so azalaka na conscience ndenge asala yango te mais aza ndeko na biso tokoki mpe kotrahir ye teke no mopaya aboma ye parce que mwasi wana aza mopaya oyo alinga alia bango lelo oyo azosala ekozala avantage na ye soni na biso ale d'ailleurs nga monsuwe bakanga ye abimana ngola babimisa ye soki osala boloko ata 5 ans parce que asali mikanda d'abord eza mikanda asali mikanda ya mabe d'abord aza illégal na ngola donc nakolinga mingi bakanga ye à travers vidéo oyo nasali ba officier ya lingala bakende koluka ye bakanga ye batala mikanda na ye et puis moto wana na Quinta Conservatorio azali Quinta Conservatoria azali ndeko na biso bebokanga ye bokanga ye asala boloko a perdre musala puis à comprendre que nos patries ba tracer yango jamais c'est à travers le comportement na biso to la peuple na biso liboso to défendre mboka na biso to ko na respect et ba ninga ba tikeli ba comprendre. Mais lui il est le premier à trahir likolo ya mbongo. Omoni lion oyo lesi. Lion oyo lesi. Aleba asisi ko lia biloko yo pesiye. Siko azozonga po alia yo. Est-ce que tu comprends ça? Mais ce qui opesa ka taba oya yo, to meme oya yo, to soso oya yo, akolia kozala pene na yo. Et mokolo posa na yo kokoka, yo kolia posa na parce que ozali koboko la ye po posa mokolo na yo koka. Nazolo bela moto ya Quinta Conservatoria. Yo zwi ni amazwi mosuni okopesa na ntambo. Omoni ya le oya yo libota. Soki bakangi ye akolakisa yo salaki mikanda na ye. Ba le yo pe. Mokolo bakotika ye ye azongi na mboka na Congo yo musala ekufi obandeli à 0. Pour otraisa ki patrie et tu dois être puni toi. Bandeko, na pesi conseil na ngai manu masivi nzevo elongi diama na poba mambi lulemvuka kanse munu kandi nwani na manu Zakaria Mayala dioku pilula na poba mambi então ndombele levo nzevo selubani kilongi manu Afonso kikeva ntumitangwa manu kanda itwa nwani ne munu John Dibanzila kanda kwani kanda kadi solo wako ulenipe sowa kanda ko
tozali moko bana ne Congo na koyebisa bango bokaboneza la te tozali bana ne Congo biso nyonso. Mon vieux, le vieux Constant Matondo, Lukombo, pardon. Mon vieux Constant Lukombo, Emmanuel, Kimbote quoi, Kimbote Kiako, Penelongi Diamoko Panguet. Je pense que vous avez bien suivi l'histoire. Et à la fin, j'ai donné la conclusion et j'ai aussi conseillé mon frère. Pasteur Tsimba, Pangia Makembo, Temuna Longi Diaku, di Matondo. Petit champion, Nene Kanka. Ani Kule Mampasi. Petit wana viena yo. Manu João Luzaisu. Luzayadio. Kimbote Kiaku. Papa Kifumu. Afonso. Irmão Dom. Onde estiver. Ba mama na biso. Mama Tafika. Mama Veronica. Saúde, boa saúde, mãe. A irmã Bibish. Enga Yechemindele. Kimbote Kiaku, mama. Mama Isabel Bunga, Ana Nekongo, irmão Donan, meu irmão Godinho, Kienga Ketuya, Makayanzu, là où vous êtes, je salue. Alors j'ai oublié d'autres noms, mes excuses. Kembote Kokanda Diaukul Dene Congo, irmão Chora, Maître Jibril, Kokanda Diaukul Dene Congo, Apangizama, Kembote Kieno, Loto Masala, Penelongi Kopangete, na Pumadimbi, Lubani Kilong.